Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Live ya frère José Ndita oyo ekoedifie o makasi epesi pasi me epesi pe esengo epesi pasi na kote nini parce que ntango live ekobanda bomona frère José Ndita eza na moto mosusu azopesa prophétie me ye moko mpe azalaki mpe koexplike mpe basituation nini oyo alekaki nango. Boyebi ke frère José Ndita en tout cas esali batemps ebele akompozaka ezo nzembo te me na kati ya live oyo bato bazomata bazopesa batémoignage oyo bamona na banzembo ya frère José Ndita ya kala. Mais situation ne actuelle eza très compliqué badétail bokoyoka ngo kaka na live oyo. Na live oyo eza ta na 3 ou 4 personnes oyo bapesi frère José Ndita baprophétie ki atika te acontinue ate eza passe ate eza difficile. Donc à vrai dire on a comprendre yango que frère José Ndita azopase bamoment moko très difficile et que komona ye koya kosala live c'est aussi une façon pour lui ya ko se sentir bien ya kokabola stress wana aza nango na bato ya koédifier ya ko maintenir ye na présence ya Nzambe parce que ce n'est pas facile koservir Nzambe quand tu passes par des épreuves. Et l'homme mosusu mpe ezosala bien à travers banzembo na ye ntango azoyoka batémoignage ya bato mosusu oyo Nzambe asalela bango na banzembo na ye moko frère Ndita ezosala lisusu bien place azalaki un peu moins découragé asala nini adécouragé lisusu te. J'ai beaucoup aimé ces lives à un niveau vous n'avez pas d'idée et je pense que c'est là il va te bénir kobandana on a ba prophétie ou ba pesi frère José Ndita na histoire na ya kobeta na ba témoignage ya bato mosusu o bazo beta na kati ya live o Nzamba sela bango à travers banzembo frère José Ndita nayebi ke yo pe ozolanda nga ozala pe édifié. Alors bo s'abonner na Nella NG officiel, bo cliquer cloche de notification, bo aimer, bo commenter, bo partager, bo lana. Et puis tout manayo et outil na milieu mondial et outil na milieu ka ebine ba chrétien. Ce que je te dis là est authentique. Bitumano et outil ka na milieu na bino ba chrétien. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Batubayo kango malam parce que tu as un message. Toi, tu ne sens pas seulement, tu es en train de prêcher dans la chanson. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Tu prêches dans la chanson. C'est ça qui est très important. Et quand on voit les langages que tu sors de tes chansons, pour un enfant qui connaît les fruits de l'Éternel, va comprendre que cet homme-là a été révélé par Dieu. Amen. C'est la révélation. Mais aujourd'hui, beaucoup, comme la musique en Zambie, au fait, il y a comme coq na bango. Yengo moni, ibili bako yimbaka, bako joka mili moté, bako joka ba chair de poule, parce que c'est devenu un jeu. Mais reste ce que tu es aujourd'hui, reste ce que tu es. Et mets-toi dans la prière, s'il te plaît, mets-toi dans la prière. Salaka toujours réconciliation na yon Nzambe na yo, parce que porte mon nez que fungama kaka suki ozongi kaka na kati ya mabonde limakasi. Live dans 3 minutes. Ok, donc vraiment, c'était un peu ça mon message. Vraiment, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Nzamba zalana yo, batela yo. Parce que oui, bi tout droit na motema et percé pe na motema na ngai Nzambe apambola yo mingi parce que awa tozali awa
Moto ye moko amimonaka te. Nzambe nde amonaka biso. Et Ah quand les ouais. gens nous voient et témoignent pour nous, parfois, on a des défauts, reste là, fais ça. Ça nous aide à, à bien régler et bien sursoir nos vies sur le chemin de Jésus. Merci beaucoup. Zambé Apambolayo. Nayoki, merci. Hello, Papa. Hello, Papa, man of Hello. God. How are you? Hello. How I'm are you, fine. Papa? I'm fine. Yes, Papa. Yeah, I'm Esther. I'm in South Africa, but the song that is always blessed me is this song that sing that Nzambe nanga, kotika ngaite, Yeah. koke banguna nanga ikolo sunganga. So that song is always blessed me wherever I have a problem. I always listen this song and it's always blessing me. So God bless you and keep you, give you long life, Papa, and be blessed forever. Thank you. You are Congolese? Yes, I'm from Congo. I'm from Est. I'm from Bukavu right You now. I'm are in South from Africa. you are from Est. You're Yes, talking Papa. English and Yes. French bien and Swahili. Yeah, actually, I'm speaking English and Swahili. That's my really And language. And Swahili. French, I You can don't also talking try. Lingala. Lingala don't Lingala, talk. nameka muke. Yeah, Why? nameka You are muke Congolese. katrema, Papa. Yeah, me Swahili vraiment one day. God bless you. Bless Amen, you. Papa. Be blessed, You Papa. take care, yeah? Thank you. Take care God too. bless You know you. that. You know Yes. that. You entered in my YouTube, yeah? Yes. Yes. YouTube TV. The right Josentita TV. Yes. In the song Yes. Resurrection song. Yes. Yeah. I will do Can you that. sing the song? You listen, you hear, but you're gonna tell me why you keep it there. Yes, I will do that, Father. I will do that, Yeah, man of you do God. that, yeah. Yes. Thank you. God bless you. Bless you too, man of God. Thank you, mamie. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ouais, moi aussi, je veux faire même un petit témoignage na onabi kaka na mingi na yo ka banzembo na yo. Eza nzembo moko esunganga ezo continue pe kaka kosunga ngai. Amen. Nzembo ngo tapoter, s'il vous plaît. Yahweh na bomo. J'allais suggérer, pardon. Papa, revenez seulement à panel à Nguya Mokili. Tu es où? Simbami. Dans l'île de Chypre, nous passons un moment tellement difficile. Je m'ai mis à qui on a bandaka koyemba nzembo wana nayeba kama penda bien te mais nazwaki YouTube na ngana chango nzela na ko na bandaka koyoka esunginga epesinga efongoli nga na ba porte na banzela okuta ezalaki makasi mpo na nga. Oh là là. Nga pena mais na ekoma pena nzembo na nga ekoma pena ndire générique na nga ya mikolo nyonso même ata na ngina yemba nzembo mosusu nazongeli nzembo wana te seke na wayemba bien te vraiment oza bénédiction mpo na ngai mpo na libota na nga mpo na bandeko na ngai nyonso mpo na bato nyonso na pembeni na bango nazokommunike bango grâce wana ya nzembo wana kumbama. Nzambe apambola yo continue kopambola yo mais soki okoti na YouTube okokota obeti José Nzita TV okomona nzembo ya sika euti obima lelo résurrection kota yoka nzembo wana mpe daya koyoka mpe kolaike yango déjà. Voilà. Yokango Mobimba, Landango Penatina Boutou Landango, tu verras que le Seigneur va faire beaucoup de choses et il y aura un miracle qui va se passer dans ta vie. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bon, manifestez-vous. Bonsoir, papa. Bonne noite. Bonne noite, sim. Pai. Bonsoir, papa. Boa noite, que Deus te abençoe. Eu gosto muito da tua música, gosto muito, e é uma música que a nossa geração, não sei se a nossa geração até hoje, e nós estamos sempre a ouvir a tua música,
e nos iniciou muito na vida. Como é que nós estamos aqui? E estou a falar de Angola, que nós estamos aqui em Angola. E ouvimos a tua música. Há muitas pessoas que foram libertadas com a tua música. Então, que Deus abençoa mais uma vez a sua vida, abençoa mais uma vez o teu futuro, as ideias que você teve nas músicas antigas e que aquela inspiração que você teve, que continua até nessa geração. Que Deus te abençoe, Pai. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Como te chama? Como te chama? Entendeu? Como te chama? Meu nome é Miguel. Miguel. Que Deus abençoe, Miguel. Você está na Angola? Ok. No Luanda ou no província? Ok. Está em Luanda? Ok. Miguel já partiu. Já foi. Ok. Et les amis, je suis là. Donc, Boa noite. Maman Fanny, oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Sarah, ça va? Bonsoir, maman Fanny. Boa noite. Maman Fanny, je vous écoute. Alô, eu caio. Boa noite. Boa noite, papá. Boa noite, sim, mamãe Fanny. Tudo bem? Obrigado, pastor. Está em Angola? Sim. No Luanda ou no província? Estou em França, mas sou angolana. Sou angolana, Tá bom, fala, está escutando. Eu gosto bem da música do papá desde a minha infância. É música que me dá coragem e me incentiva a fazer sempre o bem. Tem uma música que tu canta, que eu canto bem, um louvor que eu gosto. Atanaza na katia mutuka na pepoto na katia masua na bangaka na elokote oyende okolo Yesu ayebinga. Deus te conhece, Deus te conhece. Gosto muito daquela música. Tá bom, que Deus te abençoe. Maman Fanny foi? Bonsoir, papa. Bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, oui. Apena banzimbo no makasi mais nauti olanda résurrection wana nakangi maloba te mpo na nayemba ngo me zwinde landango makasi okoyoka eza na barévélation makasi ekopesa eza révélation makasi ce que j'ai compris calcul ya bato eza ya nzambe te. Amen. Mpo na mokili bato bamoni deja ese esili mpe moto ya mokili aportela moto eloko ya malonga te yazaka mawa ya moto emema eloko te me mawa nzambe ezala na solution so nzambe ayokeli o mawa fo akita sala. C'est pour cela mpona bato bazalaki ebele me bakoka opesa solution te. Moto apesaki solution ezalaki l'homme de Galilée parce que nde alonga liwa. A confondre maïla bateau bamonaki ese esili bakamwe match échangé na dernière minute yango na nayebisa bana nzambe nyonso tu baza na kati ya life oyo badésespéré te ata bamoni loko ekomi na suka babe esika baye na biso esuki enda bandaka nzambe apensa lokola bata mokili te calcul eza ya biso te calcul ya nzambe eza ya biso te yasala esika impossible eza na mayela bato po confondre bango asilisa mayela baminganga esika balobaki munganga tangi classe babengaki grand docteur mais devant maladie moko akoki osunga ngo ta akoki obikisa te esenge intervention nzambe munganga maotuna osambelaka po oyebake eza na moko aza suprême yango nde na comprendre nzembo wana eza bongo me nalinga nde nzembo no makasi oyo
ngai nalapindai na bomoi na ngai nakotika Yesu te bolingo na ye bolingo na ye ezipa mabe na ngai Yesu yo ngai alakaki ngai bomo bolingo na ye somo ya liwa esila na bomoi na ngai yango ngai nakotika Yesu te. Yango wana nde na ngai na encourage papa kende liboso nzambe wana batela yo abatela libota na yo ye moko alobaki ye nelanga na ye biso nelanga na ye na mabota na biso. Lokola bino bondima kotila biso kosalela nzambe mpo na biso nzambe wana pa souvenir mpo na bino permettre te bokuya permettre te mungu na beta maboko na sujet na yo. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ekotinga vraiment na motema nzamba pambola. Merci beaucoup. Amen. Amen. Okay. Alors j'attends tout le monde dans les sous Kokota Sarah. Toujours dans l'ombre, maman Sarah, je t'aime trop. Zamba pambola yo. Merci. Oui. Bonsoir. Maman Rose, na moni yo, ya Rosa, na mona yo, za calme. Bonsoir, bonsoir Papa José. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bah partager, bah tapoter, oui. Partager, tapoter, partager, kabola batumsusu, bah bengama. Bah ya, bah kota tout partager, na ma. Un gros sujet qui toque la résurrection, lycée quoi. Okay, sur les pas de Jésus-Christ et pas Papa Charles. Oui, sur les pas de Jésus-Christ, c'est nos coco Charles Lessi. Vraiment, au bandeko yako beta wana na ba prière ba maman ba mercredi. Bandeko bina mabina na devant. Ya papa na sepela na musique no makasi. Merci beaucoup. Zemboyo. Ponanga moyi etelemi. Alléluia. Mo to bando bina wana tozo kita na piste tozo bina Papa José. Yes. Damba pamba yo. No makasi vraiment na. Amen, 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 amen. Les ongi sakanga vraiment en tout cas. Amen. Amen. Zembo o ona kanga moyi etelemi. Amen. Kala ba Jésus e bande kwa etelemi saki moyi. Kino bitumana ekosila. Papa Jésus tobina kanzembo na sur les pas de Jésus-Christ. Kola pambola yo. Nazari pela sur les pas de Jésus, il y a Londres et pas il y a pasteur à tous les si. Na kene kotala bango puna pe. Vraiment. Pour les moments nazali sur na Congo te nazali na Afrique du Sud. OK. Nzambo sunga. Fallait na zonga Congo. Amen. Foko zonga na yo maman. D'ailleurs, on a monté la guinée pour na bino. Na yebi ke kote kuna bitumba fosi. Bonsoir. Ngale kine. Na ye. Yo le kinaye. Nga comme la Ketia. Ketia, ça va? Ça va bien papa. Na bando kuma kasi. Na mona na Lubumbashi. Tambo ya kawana. Tambo ya kawana na nini? Na zozo ngapelu Lubumbashi. Na concert. Na concert boyaki na ba mama Laure. Beaucoup tenaki na Bester Akawa ezaki na 2000, j'espère 12 à 11. OK. Yo zalaki wana? Tozalaki na ba mama na biso nde bayaki okutana bino ezaki prophétie ebimaki. Faut bakutana na mama Lombo comme ezaki Efrajimba Manyanga. OK. Koyo na ebite so yebi yo mto yambaki bango na porte. Amen. Mama leur apesa mama message babondelaki alobaki po mama azali na problème a robota to wana. Mama ebisi mama e ma alors ayebisi ye
ntango bokende so nzambe asaliki oboti mwana wa mwasi fo opesa kombo alors sikoyo ntango tolongwe Lubumbashi toye na Afrique du Sud mama aboti bana misato ya liboso ya solo ya liboso ya témoignage munene pardon témoignage makasi siko esika likambo ye kweya mama ntango akomi Afrique du Sud na 2012 na 12 wana ntango boke bango mpe balongwe bayeboye il fallait mama abenga mama Laure mpo na kopesa témoignage mais to perdra numéro na ye. Oh là là. Alors obenganga na privé natindo numéro ya mama Laure. Ok papa wana nde nga na koluka numéro na yo nayebi te si c'est possible. Benga kaka moni komela nga na inbox oyo kaka ya nini ya TikTok okomela inbox comme ça nga na kopesa numéro. Merci vraiment papa nzambe apambola yo losambo na bino vraiment nzambe oyo bino bonsoir papa José. nzambe oyo bino bosalelaka za nzambe vraiment soki eza na bato banimaka te oyo bakoma kondima na kondima makasi eza neti biso na bamiracle oyo tomoni. En plus na osenga merci vraiment banzembo no espiraka biso makasi na bataille surtout na ndako na biso esika oyo tokanisa moyo ekotiko bima te tomoni moyo ya nzambe. Amen. Esika oyo balobaki ke okokufa nzambe afongola baporte akanga baporte aliwa donc banzembo no espira surtout mama na biso so amoni yo na live na ndenge na osola boye papa vraiment akosote akolela makasi. Amen. Lelo mona osenga na yo nzambe papa bondela mpona mama na biso makasi obondela mpona ye bitumba eza kaka nakosepela ntango okomela nga en privé nakobenga bino comme ça tosora mama tosambela pe ça va. Ok papa naozwa vraiment naokomela na privé komela nga na privé na inbox awa comme ça nakozwa message na yo nakobenga yo. Merci vraiment. Ouchama. Bonsoir papa. La servante de Dieu, Ouchama. Oui, bonsoir papa. Vraiment, ça, je suis content de te voir et de te revoir encore. Depuis Brazzaville. Moi, je suis depuis Brazzaville. Moi, c'est les frères. Donc, ta chanson, quand je faisais l'examen, j'avais raté. Naza vraiment fan ya banzembu na yo depuis bomona na nga kokola na koli vraiment na kati ya banzembu na yo ba adoration na lokwa Yesu nzembu no moko pekisa nga eloko mosusu na kondima kasi ya koisa eloko mosusu na kondima kasi ya koisa na Yesu na koyokate oyo wasalela nani moko salango o Yesu ngayo. Pas Jésus, donc ça c'est ma meilleure chanson que j'aime de tous les temps à chaque moment que je suis à la maison. Donc na tchakango nazoyoka et rappelanga pena ba bon moment vécu na moment ba nzembo ane bimaki. Jésus, bonsoir. Merci beaucoup. Jésus, bonsoir. Bonsoir. Je me rappelle quand je faisais l'examen, j'avais manqué pour la première fois. Je suis depuis Brazzaville. Hein. Ouais. Oui. J'arrive à Brazza, hein. J'ai construit le principe là à Brazza. Et après, c'est au moment où tu avais fait sortir ton album, la chanson de Ce qui est à toi reste à toi. Et kobunga teu atababa tika atango moke ekozongela ya batela kimia tala na ngomba esikalo biko ekouta mwana nelaka alenga kate. Non, c'est une belle chanson. Oucha. La prochaine fois, nous allons mettre la musique.
Quand quelqu'un chante, nous on met la musique ici, comme ça on va chanter ensemble. Prochaine fois, nous allons nous organiser, qu'on a une petite radio ici pour mettre ta musique. Vraiment. Papa José, vraiment la chanson là, qui m'a motivé de refaire l'examen. J'avais déjà perdu l'espoir. Surtout quand vous avez parlé de l'histoire de la Bible. Mokonzi umela. Oyazolela. Kanofienza malamu. Oya tikali ya gangi. Mokonzi. Naboy na mona makila ya mwana nanga kotanga. Bopesa ye mwana. Akende na ye. Molimo simbaki mokonzi. Asosoli ete. Mwasi oyo azolela. Yende mukolo mwana. C'est ça. Vous arrivez à Brazzaville quand? J'arrive le 26. Déjà le 26 matin, je vais faire la traversée. Je joue ces 26 là et puis je rentre le 27. Je serai reparé de concret. Ouais. Déjà les publicités passent à Brazza, non? Là-bas. Il y a déjà des banderoles de publicité. Les gens m'appellent déjà qu'ils ont vu ça. Ok. Normalement, je viendrai. Je vais acheter les billets se vendent. Les billets, je sais pas, il faut consulter les gens de Brazza. Je connais pas trop. Mais là-bas, il y a déjà des banderoles et tout là-bas. Donc, je pense que si, comme vous avez su, mais vous avez la connaissance, demain, vous pouvez voir dans vos ruelles, dans des places publiques, on a affiché. Merci beaucoup, mon papa. Donc, on se voit le 26 à Brazza. Allô? Cœur en or, je continue à vous voir là-bas. Vos fleurs me font du bien. Cœur en or, Maman Rouchama, oh, je vous aime beaucoup, mamie. Merci, merci, ça va droit au cœur. Sarah, vraiment. Oui, Papa José. Oui, Cœur en or, vous êtes encore revenu? Oui, Nauti Golanda, chanson ya restauration. La restauration? Oui, Nalandi et puis na pamboli nzambe. Déjà pas na yo et na nzambe oyo ataka malobi pa na yo échec ezalaka te. Amen. Maloba nyonso toloba na kati esimbaka mitema. Alors ce que moi j'ai compris, na kati ya nzembo wana eza likambo ya tiniki oyo babotolaki. Amen. Alors c'est que moi je peux dire comme un enfant de Dieu, et salama ezala bongo tiniki oyo bato mokili bapesaka biso esengaka mpe kaka bato mokili babotolango. Mais tiniki oyo tata apesaka biso moto mokili moya botolango azalaka te. Donc babotolaki tiniki oyo bapesaki oyo na mokili. Ezalaki ya bango moko. Ezalaki ya bango moko. Maintenant tata latisi elamba ya kembo oyo moto abotola aza lisusu. Batombo nyonso to na minute tolobaka moko bandeko totia mwa ordre toyebi ba live ndenge elekaka oyo eza live ya basali na nzambe ntango mati kanga miko oyoki moto azoloba ozeli asilisi après yo lobi s'il vous plaît. Amen. Awa tozoloba même temps tozoteya en même temps tozokoma te nzembo oyo papa na biso asali mpona koedifie bana nzambe. Donc je disais eloko nga nakangi eza likambo ya tiniki oyo ya bato ya mokili babotolaki yo. Alors nazobeta sete na kati na Bible atake bana na nzambe nyonso to bazolanda nga esengeli na biso soki tozoporte tiniki ya bato ya mokili kati na biso ekosuka toujours na kobotola. Alors tiniki wana nalingi naloba yango malamu na langage oyo bato bakokomprendre yango eza gloire oyo bato ya mokili bapesaka bato. Bato mokili bakoki kopesa yo gloire basopeli yo bakombo basopeli yo bafleur mais kaka bato bazosopeli yo bafleur wana baza capable ya kosopeli yo mabele na potopoto na nzoto na bilamba ya pembe. Amen. Mais soki nzambe alatisi yo gloire moto ateemelaka yango azalaka te parce que akobanda komema yo de gloire en gloire, de succès en succès, akomema yo toujours likolo. Alors maintenant c'est le temps de Dieu. Avec toi, ce que moi j'ai compris, c'est le temps de Dieu. Nzambo ya restaurer yo atelemisi yo lisusu. Alors biloko oyo babotola kifo bazongisa. Donc gloire ya tata oyo bamekaki ko imposer maboko na bango likolo, il faut ba lâcher yango parce que Bible zo oyo tata pesi moto obotola zati oyo nzamba piminga moto opesa nga zati.
Donc c'est-à-dire comme il kambuya tata pesi. Alors mutu nyoso ya yaki kozwa il faut azongisa. Ba relation fezonga makambo nyonso to malamu fezonga lelo ba voyage c'était zongi na moni na Londres na sepelaki na ndenga mokiti parce que Dieu m'a-t-on parlé, je plairai dans mon cœur les kamonayo papa José du jour au jour. Mais tangu na moni na zanga kati ya groupe ya bayembi ya minene oyebi na zanga kata groupe wana to na moni ba no sebiso ke concert et l'équipe bien et les kaki malamu na Londres et tout bozaki na papa David Ilunga. Bokangaki na yeba photo c'est notre président yé mutazo coordonner groupe na biso ya bayembi tozanango tozaki basangono surtout kuna et puis na pambola kinzambi pour te dire que avance avec le Seigneur. C'est que moi je peux te demander augmente encore la vie de prière car la Bible nous dit si tu n'es pas chaude l'Éternel va te vomir, si tu n'es pas fade nzamba ko vomir yo. Donc faut à la soit tu chaude soit tu faut à la fade. Alors, pour Nayo, pour Nzamba restaurer, augmente encore la vie de prière. Écoute le Seigneur. Maintenant, au kaka Nzambe, au salaka au Nzamba oyebisao et non batamoki pour mieux marcher. Alors, vraiment que le Seigneur te bénisse. Album wana na oyoka na tiango dana statue na ngai na ko bana ko partager ngo tous les jours jusqu'à ce que bana Nzambe ba ko zongela ko consommer yango na tepena na ba photo et ce qui affiche il y a concert déjà bimi tindela bisoto continuer sur ce partager de to partager qui a liboso ouais liboso jusqu'à aujourd'hui na garder yango na galerie na ngai. Donc to pambola Nzambe na Paris tous nos élèves papa avance encore avec le Seigneur. Je suis vraiment très content. Vous savez, quand vous avez des frères et sœurs qui vous aiment dans le Seigneur, ça fait du bien. Amen. Amen. Je sens en moi que vous me portez dans votre cœur. Merci beaucoup. C'est un fardeau, hein. Ne lâchez pas. Vous pouvez prier pour moi. Parfois, le Seigneur passera par vous pour me donner des messages et tout. Exactement. Et je suis là. Mon numéro WhatsApp, je crois, vous en avez. Et si vous n'en avez pas, écrivez-moi sur le box, je vais vous les donner. On a commis déjà hier. Non, on a commis il y a des mois. Tant au moins, on va comprendre que c'est moi, comme ça, tu m'envoies ton numéro. Comme ça, on va commencer à et je vais continuer à prier pour toi. À prier ensemble, à nous fortifier. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ah, bon. Par live, Moussoussou, ils ont live. Bonsoir, mon papa. Merci, maman, cœur. Merci. Bon, je suis là, papa. Allô, il y a un papa qui vient de parler. Il est parti. Il y a un papa qui vient de parler. Il est parti. Merci, Jessica Lenga. Allô? Bonsoir, Papa José. Bonsoir, Osana. Otangi Kombona bien te Papa José. Honorine? Honorina em português, isso. Honorina de português. Isso, você bien? Estou bem, pastor, e você? Ei, tudo bem, graças a Deus. Amém, tá falando muito bem português. Você me ensinar português, tá aprendendo. Bom, tá de parabéns. Vai aprender, mama. Wana papo beti mwaki yombe, mama. Tá aprendendo mais. Minha mãe tá aprendendo. Papa na sepeli papa komona yo po bandeko bazozela. Live oyo esali bien makasi komona musali na Nzambe munene. Amen. Ngai maba témoignage ezebele banzembo nanu nalekisa journée te nazanga koyemba ngoya. Amen. Wana pena lola témoin nanu nalekisa te vraiment. Mingi nzembo na nga linga mingi ya Kikongo mungi piti baya muswa vula tamaya babe palo zambi wa finalose ikundi basi wa bakula moki nangakyo zambi wa bidilu bya isei Mutio bafa mungi piti
batula bana kubayimbila kunga Ngambi wafidisa mose Ubatotu kambu kinanga Yemose badia tamundila yakatu Batala bani mabamona Makalo mbata lobiti Alléluia, alléluia, alléluia. nalingaka nzembo wana mingi papa kotala bavale mosusu tokatisaka surtout soki tozosala mobembo tika libota oza libanda mboka barealité ezalaka telema ebele okomona ozoyemba ezokonsole me ya miso ezokita mingi nzembo koganga nyonso ezali ndenge moko te awenze bato bagangaka Asikoganga oya tombwa lazalo ekeseni na bakoganga mosusu vraiment Isunipe mikuwa ekabwani Navene nyonso pe makila ekauki Liloba moko kake kokaki poete Toto yala Zalo ezonga na bomoy papa nzambe ayebi oyo mpenza oteyaka nga na mama na nga bayaya na nga papa na nga soki totie miziki yango na ndako ondire tomona yo kaka boye nzambe ana bakisela o bambula bakiselaki na Ezekias merci beaucoup papa José soki okontinue komata na balive tobanda ata koyembaka mpona bapoto boye baeglise omona mpenza na baprovince boye baeglise na biso ya Kisasa be Afrique ezalaka vraiment te mingi tozalaka konsole na bayoutube nde botiaka banzembo nzambe apambolaka bino nde boevangelizaka biso na batiktok nzambe apambolaka bino botikaka bavideo bozwaka batemps en tout cas nzambe wana azangisaka bino bacrédit te donc na basource ya provenance nzambe apambola lisusu koleka merci beaucoup mosali na nzambe toza elongo merci kota na youtube na ngai kota utala nzembo ya résurrection na bimisi lelo na 18h ok la résurrection kota kaka ubeti José Nzita TV José Nzita TV kota nzembo la résurrection ebimi lelo yoka ngoti na suka ozongela kaka live po yebisanga makambo yo naotala ngo siko naozonga okisa ngai pokwa malamu ciao ciao Bonsoir, papa. Bonsoir. Moi, c'est Jemima. Je suis la petite sœur d'Israël Longo à Londres. Wow, Israël Longo, mon chef. C'est lui qui était le coordonnateur, le chef de mes musiciens à Londres. Je l'aime beaucoup, Israël Longo. Il a fait un très bon travail pour moi. J'ai vraiment gardé ça dans mon cœur. Et je crois que je retourne à Londres au mois de septembre. Il va encore faire des grands travaux avec moi. Merci. Merci beaucoup. J'aime votre chanson qui dit là. Ozanzambe, te poto, Zako yembilayo. Alléluia. Ozanzambe, utamokile. Esale makina note, atato boy, nabiso. Kokumisa yo yango te kolongola yo na bonzambe na yo esikama banga ekumisa yo loyembo nanga yango yo ngana yembeli yo kumame. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime vraiment cette chanson. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Vous m'avez oublié. Jemima. Mais pourquoi tu n'as pas chanté avec moi quand j'étais là? Où c'est? Moi, je suis à Londres. Toi, ici à qui? Tu es à qui? Oui. Oui, à l'église à la présence de Dieu Kalam. Je te croyais à Londres, s'il te plaît, ma chérie, pardon. Je te croyais à Londres. Ta belle voix ici, ta belle voix ici allait me faire du bien à Londres. Jemima. Papa José, vous m'avez oublié. Non, je n'ai pas oublié. Attends, Yaya, vous savez quoi? J'ai beaucoup écouté beaucoup de gens et puis parfois quand vous dites Jemima, je pense à un autre. Maintenant je vois, je connais, non? Je connais, sois béni, Yaya. Ok, là, tu as mon numéro de téléphone, n'est-ce pas?
Non, je vais vous créer mon même... numéro? Non, Tu n'as pas mon numéro? Je vais prendre ça même chez Israël, c'est bon. Prends chez Israël ou soit tu m'écris sur inbox, moi je te donne. C'est bon, merci. Parce que ta voix ici, en tout cas, j'ai aimé. Hein? Vraiment, merci. Tu as une très belle voix. Hein? Vraiment. Soyez béni. Merci. Amen. Amen. Bonsoir, papa. Bonsoir, grand monsieur. En tout cas, moi, je suis Exaucé Kusakana. Exaucé Kusakana, oui. J'ai grandi, en tout cas, avec vos chansons. Et vous êtes parmi les musiciens chrétiens Oyotoyoka vraiment pas trop les ont dit sur eux. Amen. Aujourd'hui, et baby. On voit même, tout le monde, même les musiciens chrétiens, ils vont même chercher de la promotion, pas les TikTokers, TikTokers, ils font n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Juste pour booster leur contenu, en fait. Et puis, vos chansons, en tout cas, c'est très édifiant. Amen. En plus, comme j'ai entendu parler avant moi, il y a, je sais plus si une dame ou un homme, vos chansons en même temps, ils ont prédication. Amen. Alors, moi, j'ai une chanson préférée de vous. En tout cas, cette chanson, c'est tous les jours, je précise, dans la douche, pendant que je me lave. C'est tous les jours que je chante cette chanson. Et pour moi, c'est une source de motivation. Ça veut dire que pendant que je me lave, en train de me préparer pour notre bima, peut-être pour aller chercher, peut-être que pour aller affronter, peut-être qu'il y a une interview, je sais pas trop quoi. C'est toujours une chanson où, quand je suis à la douche, je me dis, bon, là, je me prépare pour aller combattre. Alors, comme on dit dans la Bible, Dieu se réside dans l'adoration, louange, tout ça. En tout cas, moi, cette chanson, je le chante souvent comme une prière, en fait. Une chanson, moko, oembaka, tokumba meli kumbo nayo, poyoza nzambe, Kolo Yesu, Bolamu na yo katina biso, etindi biso, toye mayo, togu mameli, kombo na yo, yonde mokonzi ya minimo. Eli muso nae lusu sopa e mana bisu. Alléluia. Parti pour dire Abba papa Abba papa oh oh. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vraiment, tu nous bénisses. Merci beaucoup, Sarai. Une chanson qui me motive. En tout cas, bonsoir. Bonsoir. Je vais dans votre chaîne YouTube et écouter la chanson Résident les voix. Je saurais republier tout ça. Je vais poster sur TikTok, sur tous mes réseaux, histoire. Moi, je vous appelle depuis l'Angola. Je suis artiste et chroniqueur. Naza d'abord fan de Nayo et j'aime vraiment beaucoup musique Nayo. Aux rares des frères, de musiciens chrétiens gospel na Congo na biso aux arana scandale et aux ana témoignage à bien. Et puis au sala la musique na bien et pambola rapena libota yaba nzambe. Ma chanson préférée est Ils sont déjà. Et puis naza na nzembo nomro boy na yeba titre na ngo. Alléluia. Comment on va Ils sont déjà.
Ça fait 4 jours qu'il est Voilà, au à part ils sont Congo. déjà, ils ont la chanson. Ils sont déjà. Et Ouais, combien ouais. possible pour Tokundola Lazalo, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est au Tombo. Baoyo balobaki Lazalo si apoli ezalaki bato ya libanda te o. ezalaki nde bandeko ya Laza kasi babosani moto baza na ye affaire azali oyo asekwisaka ta baweo ata moto oyo esi apola ils sont déjà esali mikolo mine totiaki ye na nkunda ils sont koganga nyonso ezali ndenge moko te. Alléluia, alléluia. Yeah. Ils ont un titre moko papa, pardon parce que baza pe belé awa. Titre mon aïba ka refrain nango mais naïba titre te. Titre nini? Obanga te non na busani. Mona ku ya liwana ngai. Ay Seigneur. Ya wapi bwana? Dingako. Yemba ta nanana na koyemba. Ils ont un titre Tata nanana. Kotika te na yokasoni. Yoka kolela. Ngai mwana na yo. Kotika tena pomadipa ya kolia ya baini na ngai. Ya baini yoka kolela. Ya ngai mwana na yo. Kotika tena pomadipa ya kolia ya baini na ngai. Bombanga na makila na yo obaye bate sikanga na zali oyo tiakati yango nde bazonga babobisango oyo nde oponaki ngai papa talete banguna na ngai basepela te na kokweya na ngai. Ah, Nzambe. Donc, bonsoir. Donc, bonsoir, Yaya. Na nzimi ko yeba ngaite. Nga za na ko mwana mkie. Naza mwana ya Marie bwana. Ya Marie? Mwana ya Marie nani? Ya Manusi. Oh, wa Marie bwana. Okay. Turis kumbo. Nayoki, mama. Oui, ya koko luti. Aïe, aïe, aïe. Connexion là, oui. Maleswa. Maleswa za kufa kia nangola bela ki cancer à libelle. Oui, ma soif nayebi bien. Ya Clay, non? Nayebi. Maleswa ya ki mwana soka ya maluti. Nayebi. Oh là là. Donc bon je nous boya l'Angola pe ota biso. Te na Angola na koya na ngai problème eza Angola eza ko bongisa tante. Ba bongisela nga tant so producteur mo amonani akobetsanga na Angola, c'est alors que na ye na koya na ngai kala mingi te na ozala kuna nzamba pambola. Shalom papa. Shalom, shalom. Je t'appelle depuis le Cameroun. Je m'appelle la sœur Esther. La sœur Esther au Cameroun, comment tu vas? Je veux bien, merci. Et vous? Tu es congolaise de nous, bien tu es camerounaise? Je suis congolaise. J'ai eu la grâce de vous rencontrer. J'étais encore trop petite. Vous étiez invité chez Pasteur Moïse Kamouini au terrain de Delvaux. Oui. J'étais trop petite, ça date, c'est très dans les 2000 comme ça là. En fait, mon témoignage de ce soir, j'étais à l'hôpital, j'étais grosse. Pendant la grossesse de ma fille de 6 mois, j'avais perdu les liquides amniotiques. On me disait d'ici 24 heures, tu vas accoucher. Je disais à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas.
Amen. Je suis rentrée frustrée. Je me dis, Seigneur, je suis loin de ma famille. J'ai personne, mais je sais que je n'ai que toi. Amen. Et là, on me fait comprendre, d'ici 24 heures, je dois accoucher. Mais Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te laisse faire. Au moment où j'ai pris mon téléphone, je suis rentrée, je vous ai trouvé chez Mike Kalambay Exploit. C'est vous qui êtes en train de chanter. Oh, Exploit, oui, oui. Exploit, oui. Un truc comme ça. Ouais, Et directement, j'ai suivi, j'ai même enregistré, j'avais même enregistré en fait, une quantité là où vous êtes en train de chanter. Ouais. Maintenant, la nuit, quand j'étais en train de dormir, et de temps en temps, je me réveillais parce que je craignais à ce que je vois peut-être le son ou comment. Maintenant, au moment où j'étais en train de dormir, je vous voyais en fait en train de chanter que je ne maîtrise pas la chanson, je peux dire le début, mais je maîtrise que le refrain, parce que c'est m'était revu dans le rêve. Ouais. Attends. Kumama, Yahweh Nabomo, Kumama, Yotonda Mouya, et surtout la Kili, Simbami, Naloboko, Naya. Bouya. Maintenant, oui, voilà. Naliloba, Yasuka, oui, papa, c'était ça. Et maintenant, je me réveille, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quel message que vous m'annoncez? Et je ne faisais que chanter la chanson-là tous les jours. J'ai dit, Seigneur, je ne maîtrise pas, mais je dois commencer à chanter. Et je vous ai vu aussi sous le statut de ma cousine. Une Saria Toulengi, elle est au Canada en ce moment, elle t'avait posté. J'ai dit, ça aussi c'est la même chanson que Dieu m'a parlé cette nuit. Et arrivé le jour lors de l'accouchement de ma fille, je vous rassure, ma grossesse est restée jusqu'à 9 mois. Jusqu'à 9 mois, tandis que même les docteurs étaient dépassés. Quand j'arrive à l'hôpital, malgré que ce n'était pas encore facile, quand je suis arrivée à l'hôpital, je ne parvenais même pas à accoucher aussi. Et je ne faisais que dire seulement Oh Zali, Nali Loba, vous imaginez, j'étais à l'oxygène. Je n'ai pas encore poussé l'enfant. Donc, je n'ai pas encore poussé l'enfant. On vient de m'annoncer à 4 heures que mon enfant ne respirait plus dans le ventre. À 4 heures du matin, on me dit ton enfant ne respire plus. J'ai dit, Seigneur, je ne perds pas l'espoir. Moi, je dis seulement, Ozana Lilobaya Souka. Et à 5 heures, je suis passée par l'oxygène. Imaginez les femmes qui ont accouché. Toi-même, tu cherches la respiration et en même temps, tu dois pousser aussi pour l'enfant. C'était très difficile pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché ma fille. On dit potabilité. Yasuka. En tout cas, papa, merci. Merci beaucoup. Que Dieu ne cesse pas de vous inspirer vraiment. Je vous rassure, jusqu'à présent, j'ai encore vos vidéos où vous êtes en train de chanter chez Mike Kalambay Espoir. C'était comme ça en passant, j'étais désespérée, papa, je vous rassure. Très désespérée. Et c'était ma toute première expérience. Donc, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer. C'est n'est que la partie là que je maîtrise et j'ai accouché ma fille sans césarienne. Elle se porte très bien et moi aussi, je me porte bien. À chaque fois, quand je dis à Dieu, Seigneur, n'oubliez pas papa Patrice. Je remets la clé de sa vie, de ses projets, de tout ce qu'il fait entre tes mains, mais Jésus. Si quelqu'un parvient à lui faire du mal, Seigneur, c'est toi qui as remis la clé. Tant que tu ne remettras jamais la clé, Seigneur, je te fais confiance. Merci. Protège ton serviteur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Je suis très content, je suis très béni, ma sœur. Ce que je te dirais, restez avec le Seigneur. Accroche-toi à Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas à aller regarder à gauche ou à droite. Nous savons que c'est lui qui détient la clé. Allez-y sur mon YouTube. Télécharge cette chanson ici. La nouvelle chanson qui vient de sortir maintenant à 18h. Résurrection. Tapez José TV et tu verras cette chanson. Cela va encore te consoler mieux aujourd'hui. Amen, papa. Merci beaucoup. Papa, Josenzi ta TV. Hein? Entrez, tu verras la chanson Résurrection. Écoute ça très bien. Je crois que ces derniers temps, je serai fréquent dans des lives. Tu vas monter et tu vas m'expliquer un jour ce que tu as retenu dans la chanson.
Que Dieu soit Oui, loué. papa, je voulais passer un message d'abord pour les gens qui sont... Merci, maman Rose. Allô, papa? Maman Rose, passe le message, oui. Maman Rose, nous vous écoutons. Oui. Rosa, tu as la parole. Je voulais dire seulement aux gens qui sont en bas, continuons à tapoter, partager les lives. Ceux qui auront la parole, s'il vous plaît, évitez les mots spam parce qu'on va signaler les lives. Vraiment, aidez-nous à partager, à tapoter les lives. Soutenons et puis partagez surtout les liens à tous nos contacts. Si les 400, plus de 400 personnes que nous sommes ici, si nous partageons les liens et aussi nous partageons ces lives, nous pouvons atteindre même au-delà de 1000, envoyer les fleurs, les cadeaux. Voilà un peu que je voulais juste motiver les gens. Merci Maman Rose pour le soutien. Partagez les lives comme a dit Maman Rose, partagez. Vous êtes plus de 400 ici. Nous étions 500, mais nous sommes en train de descendre jusqu'à 400. Je crois que nous pouvons monter jusqu'à 1000. Partagez les lives, signalez les autres que nous sommes là. Nous avons un sujet vraiment important que nous partageons, la résurrection. Je crois que tout le monde aimerait un jour ressusciter ces choses, ces chances, l'argent, tout ça, la résurrection dans tous les domaines de nos vies. C'est ce que nous sommes en train de partager ce soir. Bonsoir à celui qui est en ligne. Judite pode prender live. Nesse momento, o live arrasta para local privado para discutir e fazer. A conversa vira. Muy bien, maman. Au CP le ton, maman, parlez un peu fort. Elle est partie, maman? Non, je suis là, papa. Ouais. Un témoignage à propos de Nzembo na yo oyo nakobanga eloko te po ya Yesu berger nanga. Donc c'était à 2021 tobandaki ko voyager tobandaki ko kende Matadi avant que papa nanga akufa eto. Ezalaki meilleure chanson na ye en tout cas vraiment abandaki koyeba. Il me disait toujours que même si au monde makambo ça ne va pas, peut-être makambo lui et belo ça na ba souci et tout, la place que on les la tota na chambre tia juste chanson wana banda koyeba au monde que Nzambe a visité. Depuis à Kenya, quel que soit ba problème ba difficulté, la meilleure chanson on tient à chaque moment. Dans ce moment, la TV, je la bande pour créer une chanson qui va solution, il y a la solution directement dans le problème n'a tout. C'est là que je suis D'accord, banga elokote, ponkolo Yesu aye bingai. Dieu te connaît, ma sœur. Kobanga na yoloko pete, muta solo piloko azate. Est-ce que vous comprenez, hein? Amen, papa. Bible zo bisa biso toza balongi. Nzambe alonga alatisa biso couronne. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc Yesu si alonga la bitumba mutarbangi sayo azate. Kota na YouTube na yo beta José Nzita TV tala Nzembo la résurrection et bimi lelo yoka Nzembo wana ekopé sur le soumakasi. Ça va hein? Amen, papa. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, papa. Bonsoir. Aline, papa. Audrey. Bonsoir, Audrey. Audrey, comment tu vas? Bonsoir, papa.